Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille des BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Kota aimé, partagé, la grande famille. Famille Libota Shalom, les Péchalov, bonsoir, bonjour. La Chine, on est ensemble avec vous. Voilà. Kota aimé, partagé. Bandeko matière et koti benze belé nazo ebate na bandila wapi na suka wapi. Mais na osaka makasi na mekako ko recadrer kaka ndenga na yaka. Voilà. Famille Libota, bokota bo aimé, bo partager et ça vraiment biso bien. Je crois les lots vers 16h30 à 17h30 déjà. Donc autant la fille menabi sur mariage turc. Mariage triqué. C'est-à-dire que non trick wana kaka ndenga nazo kufa nango. Mariage triqué. Trick wana kaka ndenga naza ko kufa nango. Alors tous allez belé na ba 16h30 17h30 na bandi kwa libanda ba 17h30 pour toute la fille menabi sur ya mariage triqué. Voilà. Bandeko, je crois bon titre, bon pe photo et miniature nabiso. Beau aimer, beau partager s'il vous plaît et ça vraiment biso bien. La grande famille, famille Libota, beau aimer, beau partager et ça la bien vraiment. Poto sululana no parce que na moni likambango, il fallait na intervenir pe na ndenge nga na moni laki makambo. Je crois bon artiste nabiso au bazawana, bon Karine Pala Wenge, bon Poutine de l'écriture, bon pe Mama Loketo. Voilà. Bandeko, vous savez quoi? Yango mariage yango elobi ata bato mususu bazobenga mariage ya domaze ezaki nango ka mariage moko ya matalana parce que mariage moko bambwakela likolo ezaki na kati mariage moko so pendenge nini bon bato mususu babengi mariage de rêve na ba artiste comédien nyonso muto asala mariage lokola domaze azate bandeko bobosani ya Ariashu malgré ekufa bobosani ya Ariashu malgré ekufa défi ananan bolongola ngote wana kutu faux débat. Voilà, on est dans mariage ya matalana kaka oya ko prouver batu ke ozui mobali ebo. Voilà, bandeko tolali tolamuki et commis soit disant kolala kolamuka pardon appelle mon ekotaki. Voilà, et commis que non mariage yango ya domaze biso nyoso toyebi ke non mutu oyo asalaki liste ya ba invité vi ke domaze azalaka na poto eza Karine Pala et lukeli susu Karine Pala problème na ngambo banani na ngambo ba kwiti soit disant que non je crois na lobaki yango na ba analyse nanga 2 jours passés après juste un mariage ya koloba ke non Karine Pala invité kaka famille Libota et suki wana te na minute ba ekoloba ke non Karine Pala boyebi te tango invité ki la majorité ya bato famille Libota boyeba te ke non yazala ka famille Libota na ndenge ya bien to solula na ndenge ya bien cette dame là Karine Pala na tikala nanga komona na ba analyse na ba émission na ba sortie médiatique na ye tout ndenge ka na monela kaye asa femme moko na okelo ke non alingaka ne kutu polémique te ba kutu baza ba ancien na ba groupe Salongo. C'est-à-dire que non, bino ba kuiti botala bozalaka donc bino bo fonctionnera ndeni. Oyo kaka bokanisi na mitu na bino bokanisi kaka mbala moko boyepe koloba. Boyeba te que non na makanisi pe eza ko to sumu kaka pe na makanisi. Donc oyo yo kanisi omemi yango neti na réalité. Bo sumu ka sans pour autant les savoir Ya ka ndenge ba invitaki batu wana nyonso neza nini po ya voyage kaka oyo Belvie asalaki Poutine asalaki na Karine Pala lorsque bakendaki na Belgique et pesi batu mutema mabe pesi mbala moko ke non Karine Pala aza famille Libota to solola nano bandeko bomoni eloko bakendaki kosala na Belgique wana botala nanu kaka bato bazaki na kati ya salle pona ba benga yo na place à bongo je ne pense pas que non Mama Loketo okoka place à bongo
Je sais pourquoi je dis ça. Place à Nezabatu au mitou. Et ça, la connaissance que nous avons na mutema ya kokita. Mutu aza na réflexion. Maman Loketo akomaka film ete. Yo ebite que non mutu oyo akomaka film aza déjà mutu amayele makasi. Différence yangwana na pesibino. Pour peut-être Karim Pala a pour na belle vie. Atala ki ba capacité à belle vie. Siko eloko wana epesa déjà bino pikito nani mutema pasi ya koloba keno Karim Pala zalaka famille Libota. Bon, attends sa famille Libota mabete. Mais pour nanga je vais vous informer que non cette dame là elle est aza pona batu nyonso. Aza pona batu nyonso. Est-ce que boyebi que non ko solo na mutu collaboration façon bo solo na mutu façon peut-être ngana okyo solo peut-être nande ko moko boya tamneti na maman na biso famille Libota maman Alphonsine nazo pese ba gros bisous esikaza na pesi peut-être ata maman Lydia ya famille Libota ba mbote pe esikaza bo comprendre façon peut-être na solo na maman Lydia na biso ezane mo na solo na maman Alphonsine te si qu'on a compté l'intérêt à place on a ebi que non naza na communication ya bien. Parce que na ebi pe que non mutu oyo na nesika oyo ako défendre bien. Ba biloko na nyonso e kontakate. Ba biloko na nyonso e kontaka bandeko. Akoma kaka France mbaya liboso wana azokanga munoko ndire mwana moko muke. Non, bolinga te to akakoloba ba biloko mususu oyo eza na sens te. Maman Loketo ndenge azalaka wana pona nga nde na monaka ye. Ya suka kaka peut-être na makambo na ko tourner peut-être Loketo pendant 33 tours, tout ce qui 33 tours. Mais à makambo ko pese ba responsabilité mususu ya koloba boye ke non ba tie liboso ba to ebele aloba défendre okokango te. Ou bien ba pese responsabilité moko a okokango te. Eza na kati ya makila na été. Et mona na kapete bandeko. Mais loko wana eza na kati ya belle vie. Je crois, boko benga maman Karine Pala ya koloba keno aza famille Libota vika ka keno bomona bango bakenda na France bakenda Belgique bango mibale bomemi. Moi je savais kaka keno ekosuka boye ya koloba keno maman Karine aza famille Libota. Mais na famille Libota pe tokoboya ete tokoboya ete mais toza wana te pona ko benda pe koloba keno aza famille Libota te. Kolanda ndenge totala kaye. Donc kotala ndenge asala ka musala na ye, makambu na ye, elle est pour tout le monde. Bomi tout na pe. Moko botala ka ba capacité ya maman na bino. Bo se rendra compte na babiloko na nyonso, peut-être bobando suka, bobando sila mape na babiloko mususu soki bo sa ba sortie médiatique. La grande famille bo aimer bo partager to solo là. Bon aimer, bon partager. Les autres autres là déjà, je crois, tout à la film na biso ya mariage triqué lelo. Nga elo kwana kaka bako triqué nani na mariage wana. Alors déjà na flash ya film poto pesa ba indicité boto yebi pe ba indicité po Bellevue pesa pe ba indicité. Bellevue za facilité pour yeba premier épisode, deuxième, troisième aux indices à filmer. Pourquoi na bateau yo baza ba problématique ité na bateau peut-être bazo penser au bino bozo penser té mais boza prêt ya ko bima ya ko salir maman na biso yaya na biso actrice na biso comédienne na biso o asepelisaka biso maman Karine Pala wenge. Relation na ye na belle vie eza relation mususu. Relation na ye susu pe na maman Loketo eza pe ndenge mususu. Il faut to yeba kango bandeko ba limite moko ezalaka na ba relation. Non que ça peut-être na abonné na ngobé na maman na biso ya famille Libota maman BBC Ndoi na ngai ba bizu esikoza. Na mona apenza ba commentaire na yo. Ba bizu esikoza. Peut-être de façon ngana ko sola na Ndoi na nga. Ezalo kwa nena ko sola na maman mususu te. Donc différence ezala kaka. Il faut pas checker ngona mutu. Différence ezala kaka lorsque yo mutu deux personnes donc baza liboso na yo boy. Ko kansate ke no bango nyoso ko sola na bango ndenge moko. Parce que un anu mité me keseni. Un anu raisonnement e keseni.
Soki bosa ba analyse bosa ba sortie médiatique beaucoup ma ba niveau ko réfléchir boye peut-être bo bando suka na ba biloko mususu ko ya ko loba bo mituna na nous relation nini ezalaka entre Karine Mpala na Poutine de l'écriture bo kepe parce que ndenge zawana na ye mama Loketo aza na problème na mama Karine Mpala te mais même pas mama Karine Mpala siko bozwi kaka tiyo pona mariage ndenge yenda saki liste et comme keno boye bakate ça ka famille libota bomoni te keno na fête wana ezaki fête kaka ya famille libota mama na bango kuto ayaki te siko soki pe Belleville ayaka na fête wana nini ngo salema absence à Belleville bolobeli yango bo choli pe mariage ezo lekelanga sometime ba biloko msubo sala ka la grande famille non ki mutema pasi mama Karine Mpala elle ne mérite pas na ngambo famille libota to ya ko fandele na ndenge ya mabe ou encore na ngambo pe ba kwiti ya mama Loketo boya ko lobela mama Karine Mpala non na ndenge ya mabe azo mériter ba respect belé bango baza bato babani na ba groupe Salongo si aujourd'hui a se mêler na ba leki ezate ke no azazoba à part théâtre azana ba misala ni mususu salaka alors minimum a respect ko sala bien. Donc bino yango na lobaka awa bino bolinga makamunyo seza kaka mama Loketo bino bolinga makamunyo soka mama Loketo na place azo mérité te ba kaka ye nde place on la comprendre ya bino te mais botu na pe mama Loketo yebisa bino relation nini ozalaka ngo na Karine Mpala lobaka ka ndenge ya zalaka mutu moko ke no ya mutema mabe na kati na ye akolinga a détruire pe Karine Mpala pour eloko e bandeka depuis kaka Karine Mpala bakenda na bela na Belgique boyebi plan o basala kite boyebi nini esala kite ke non nani Karine Mpala a sollicité nani Belleville soki pe a sollicité ki pe mama na bino lobi ke non azana tante pour na ba place a bongo na ba milliard bongo ba to ebele je ne pense pas que non ye mama Loketo akondima aya pour aloba nini akokada ete est-ce que vous comprenez? Mais ce qui est pe mama Loketo na bino aye barake non Karine Mpala aza famille libota alinga pe ayate lokola yebi ke non Karine Mpala nde muto zo sa ba liste makamu nyonso ya mariage ya domazé je ne pense pas alinga ayate parce que tout est le cas qui na maboko nani ya mama Karine Mpala comme pour dire que à ta présence na ewana ayebi ke non aza na problème na Karine Mpala te ayeba kite ke non Karine Mpala nda zo sala ba makamu nyonso boya ko latise kaka eloko moko ko na oyeba te kaka bino bo uti ko bimisa makambo ya Irene Masiandoki kaka boye bino boluka kaka ba problème bolinga batu nyonso bazaka pembeni ya mama na bino bon un peu de respect ça bien ko famille libota bo aimer bo partager tozo solo là et ça passe hein boyo ka penza bato azolo ba penza bien boye ba te ke no ye Karine Mpala wana za la famille libota boye ba te ke za famille libota et ça na ba rôle mususu gana yebisa kabino ke no il faut beaucoup comprendre la belle vie ce qui beaucoup lo ba que nani je crois nayoka ki subolobi soit disant que non do mazango de tango ya a joua kaka na SB les faits ba mona ye a joua na SB yango na Poutine sokola ya tik bandeko comment est-ce que penser na bino bo sumuka trop na penser makanisi na bino kaka obino bo kanisi bo peliseli yango pe caméra eza lisumut soki bokolo bakeno do maze kaka ndenge a tourner film période moko akitaka na kina tourner film na SB yango soki Poutine bandeko Poutine aza muto a sentiment te naloba yango chaque fois na banalise nanga ya ke no belle vie a fonctionner akolanda na tala ya muto alobi ke no film on a commis et loko naza na besoin ba pesanga muto ko pesanga na place eza mutu tel abengi
Ce qui peut peut-être mutuwana aebi ke no o azana talent oyo mais kolab nani kurana ngana yezo lekate bana ne bazé belé na format ko coacher bana ba mo balobaka tango Bellevue coachaka nga lorsque je suis sur scène na mimo na ka isusu te na mimo na ka yenda azana kati nanga siko soki bokoloba ke no Bellevue kaka ndenge do maza tourna na SB yango epesa ekanda on est pesé za folie. Batu combien batournaka na SB batournaka pe pa Bellevue TV. Tomonaka tonton O, tomonaka Gesho, tomonaka Piero, tomonaka dernièrement to nini kota la film ya nani ya arme de guerre. Mama na biso makambo. Sasa mama ya nani ya yepa joa kuna na les abakukute. Na kuna na SBT. Siko soki Bellevue azaki mutu akoloba keno ba o nyonso batournaka kuna ba jouaka kuna awe pa nanga ba oniata te mais tomonaka ba tonton ote na Bellevue télévision mais tomonaka pe ba Gesho te mais tomonaka pe mama makambu oyo parce que toyebi ngana yebi bien keno mama makambu pa jouaka trop et pas mama loketo mais lorsque Bellevue abengaki ye est-ce que azaki na je ne sais pas yango na bandeko ngana yaka kaka juste pour na ko recadrer. Bino bolobi boy na kozong sabino ka na nzela bo garder band bo bimani banda te bo garder des band bo tala band yango batambola boy parce que lorsque bokoloba ke non Bellevue asilike la domazé parce que domazé tango ya domaza tourna na SB yango grand douane banda bongo vous êtes sûr ce qui Bellevue azaki na ba comportement na Bellevue pe apesa biso ba film o apesa biso te ba film kitoko. On est juste pensé na bino kaka. Et bon mami ki siko Karine Mpala soit disant za famille libota na sens que non kane bo mona ki bango vol moko basala ki bakendaki na Belgique. Donc mitema et soit mitema et soit ya bato azane na problème te. Asala ki kutu émission moko na mona ki asala ka sortie médiatique pour na makambo bozolo baluba. Asali sortie médiatique donc ozo sentir azoloba na ye à l'aise na sens akibo moto na kati na ye elle protège ba côté nyonso mais lokola bino bozaka na problème moko ba penser na bino nde boya ko pelisela ngo caméra wana nde so bino mabe na minute oyo boko inisa lisusu mama na bino. Ce qui est là, peut-être maman na bino pe a ben parce que a tourné quelques film et pas SB. Ce qui est là, te lobby kuna bomoni et sous a tourné kuna boko lobani. Bota la kapé batu boko ya opako la salité ko. Habité Karine Mpala wanat. Ça famille libota. Yo mona keta na mariage on attaqué comme memela biso ko apesi batu ba invitation ka batu famille libota ba ye wana ba ina ba désordre nini ba film mona na ki bien na mona ikutu mama loketo na bino elle était entourée na ba chroniqueur ba nini ozo ko makele les belé donc ozo tala entourage ya mama loketo otala keno awa trop bas ba place a bongo omona nani Poutine soki azokota tali na entourage. Ceux qui bosa bato a presse bozala nini ozana attaché de presse na ye botali ma mundir ba pembe ota ke non respect na mutu otali entourage ya mama loketo bo ota lozo mona soki ba leke soki je sais pas ça me la ka totala ba totanga ba komba ba tuté awa njambi tata na mona ki bato ba vanda kana ibele. Ba Davina bazalaki Davina zarane fofol na biso ya famille libota yekutu elobi ata Bellevue o na olanda nanga ete poso na landie na kopengwa c'est-à-dire que non ye azane mutu moko ya ambriakane batuka bongo tomona ki ba Gatsby bazalaki wana Gatsby kutu asalaki vidéo na mama étoile parce que lorsque bozolo ba bato famille libota bezaki banani parce que étoile air moko pa jouer pas SBT. Pour batou ba jouake pas belle et pas nani SB. Ce qui Poutine azaki muto mutema mabe bi yo déjà nengo so niati kuna et pas nango okomate. Mais ça les langote. Pourquoi bo mami ki kaka ya domazé depuis kaka bota la raisonnement raisonnement ba olingo komisa ngo réalité.
donc makanisi yango tango tosambelaka tango tosenga bolimbisi tosenga pe bolimbisi nzambe limbisa makanisi pense na pensaki oyo ezaki yango te siko mabe yango wana bapense na bino bolinga koya komema ngo neti ekoma réalité baacteur baactrice basili ya keno te dom aza kiti na kini wana lokola keno yiko jouer pa SB epesi nani Poutine nani kanda bandeko bino bolinga to révéler babiloko mususu oyo yango te kune pa bino na SB bojuaka ba filme o batielaka batu o bochaka na ba tableau au moins peut-être que non o ezata rôle na été place il fallait pas ko tia mutu oyo il fallait ko tia mutu o mais pour na matalana bon mon apé que non alekaki na SB bocheka wana mais chez Poutine c'est pas le cas. Poutine atalaka nanu capacité atalaka nanu niveau atalaka mutu ndenge ajuwaka po apese loko wana azoluka. Collaboration ya Belleville na maman Karine eza likambo même pas ya to ya koloba ke no aza famille libota netinga nazoka nanga kaka ke no grande sœur ya Poutine malgré que no baza na musala moko kutu Belleville lobani na benga ke kaka na benga ke nani je crois Belleville lobaka benga Karine pala nani camarade donc camaraderie ndeza wana aza ya pa na me abenga ke camarade c'est-à-dire que no ezana ba collaboration mususu omona ke no ya na leki ba obeta kati kitoko ba biloko nyonso na edependaka nzambe na yebisa bino bandeko eza mutu nyonso tout ko pese kati non Belleville azwa micro na Belgique na loba penza boye papa ata awa kendaki na nani ya ba orphelin awa boye bisanga bobenda ka bino moko bobenda ka bilili mama Loketo oloba nini kula liboso ceux qui batu bavandi kimia botiki pe batu bavanda kimia c'est pas bien. La grande famille beau aimer beau partager tozo solo là we are talking parce que ba toucher sous personnalité ya maman Karine. C'est-à-dire que non bino bo bandaka ko yaka ko toucher ba personnalité ya batu pona mama na bino. Bokoki kozala ta na moi respecter ou encore moi frère moko ya koloba te place au peto mekate yango bo mona ke non votre maman azo koma isolé na ba acteur ebele na ba actrice ebele pona eloko wana lorsque yé au vandi olobi ya maman carrière si famille libota mais maman Karine pas mutu ce qui vont manquer 2 3 4 fois et ça les muté ma passe à la fin des comptes ben non pona nini boy. Bon memi guerre mbala moko hors guerre ezala quitté quand nere bosalaka nani comédienne ou nani oyo Priska lelo Priska jouera sous pas na bino te pona nini pona juste ba penser na bino ba penser bo vivre juste na ba penser bo kanisi kaka pa boye bo memi ngolo ndire réalité na sima ya komemango na réalité na bino ndenge mo bo luka et même na pe bino maman na bino wana problème sans pour autant les savoir botasiko niveau et même na maman na bino problème juste ba penser na bino dans la minute au bol que l'on dirait Karine pas la guerre nanani na maman Loketo ça n'a pas de sens et son été bon tout est possible et pas maman Loketo tout est possible parce que yena no ba maman top wana tala kaka ba maman top wana ba kilo ya mboka ba leya oya bandana bango musala azesuna bangote mais ça la bien peut-être aux autres c'est quel moko problème parce que na otala nano ata Karine pala donc melele mbondo te bato mutu aye ba komi gérer na kati ya bato donc na minute au mariage ya domazé quand nebo benga ngo soit disant VIP et nani attaque comédienne moko abala bongo te on ezaki mariage de rêve et mataki ekitaki donc mariage na memeli susuka Karine pala problème pour andima qui ko fongola groupe pour andima qui ke no ba charge o ba pesa qui est soit disant que non atala anini azala nani baloba ngo ni na anglais soki na français nzambe nanga wedding planner
Et même il y a un problème. Donc bovandi kaka yango invité ki kaka ba famille libota ndi ba tonda ni kuna. Pensez na bino bo pelise yango ba caméra. Pensez na bino bolinge comme réalité. Et puis na sima réalité wana nani akozwa sort. Eza kaka mama na bino loketo. Akozwa sort ndenge nini? Peut-être aoki za na film moko ba comédie pas loulé. Place où peut-être il fallait Karine Pala à jouer. Yé peninga za mutu pe a keto. Ka nenge batuna ba si ba bimisi ke no ya zaf mutu famille libota abwa ki si pe Karine Pala. Na film place où il fallait jouer bien. Et ça là que non, azo se retrouver avec donc donc aza vraiment na acteur ou encore ba comédienne, ba artiste, ba acteur té o a oki ko jouer na bango. Donc azo se retrouver que non nombre ya ba comédien ebelé a komi na bango na ba guerre. Ka soki na kosi ka soki na kosi bandeko. Ka soki na kosi. Donc et pas epé tozonga. Bactère ebelo ba joua ke pas belle vie ba joua pe pas et pas maman loketo. Lobande que non et pas belle vie elle collabore trop na bactère na ba comédien. Que maman na bino azana perte azana nani wana ya donc a collaborer pesa na ba comédien penza te na fongoli bino siko Belleville a collaboré avec ba comédien a collaboré avec ba acteur ba artiste nyonso a collaboré avec bango azana na temps ya ba comédien mais maman na bino azana na temps wana te pour elle amona ba nyonso ba comment on dirait ce pendenge nini na ser ma colonne ya zala likolo. Siko soki yé Karine Pala pesi batu ba invitation. Bactère ango na ntoke pa etozonga bactère ango combien o ba jouaka et pas SBO baza 3 4 to mona ki nani na bino nani écrivain na bino o nani doule ça ki wana lula za ki wana te ça ki mama télé si na bino ça senga ki soki esquisse na yoka ki émission mo muto bazo bato je crois ezaka ye moko nani mama Karine Pala. Batuna qui est question, bah que non, mire komi koloba que non, toi tu as osé inviter plus batuya famille libota. Batonga famille libota isa banane. Hein? Bato pe ba s'eskiza ki o basaki na groupe ya fongola ki ba ba s'eskiza ki wana atanga ki ba kombo ba mama telesi, atanga ki kombo ya Mimika Bongo, atanga ki bato o ba s'eskiza ki. Belleville n'était pas présente pona mwana nae abalisa ki mwana. Bino boza bien te dans la minute yo bolingi oluka esusu mama na bino guerre yena Karine Mpala bota niveau dans la minute yo bolingi bolukela mama na bino loketo guerre nani na Karine Mpala yangani donc nyonso wana eza banini batu mitema passiona akendaka na Belleville poto bazalaka na nini moko na poto bakendaka kosala ye na Belleville na poto botalaka ndenge ezalaka ba mama moko donc ba grande dame de bazalaki wana ba mama na biso à Londres donc ba gros bisous esika boza ba mama na biso à famille libota ba mama na biso à TikTok donc ba gros bisous esika boza donc epesa bino somo bovanda nango kaka na mutema. Na mariage ado maze boye suka akolongola ko bimisa ngo pesa tellement bobande o souffrir azane famille libota botika ya batu azana pona batu nyonso azawana pona batu nyonso. La grande famille beau aimer beau partager hein beau partager parce que on a travaillé, 2 jours on a travaillé. Alors aujourd'hui je dois travailler. Voilà. Bozolanda bandeko. Parfois bolinga kubomela maman na bino moto et ça bien. Parfois penza bolinga kubomela maman na bino moto et ça kitoko. Boluke sous Karine pas la guerre sous nanani héros na mama loketo ça a des sens
Hein? Eh. C'est grave. C'est grave. La grande famille, vous aimez vous partager ça, ma message, les autres côté à côté. Ah. Voilà. Ok. Sorry, bande de message, je les autres côté. Voilà, bande qu'on a comme au chité, hein, n'a-t-il juste dans 2 minutes. Et ça n'a sens, té. Bon, que la maman a nos problèmes, peut-être n'a pas tout moussou. Et non pas qu'un ba comédien. Parce que Moussala Oyazo Sala, na lobango chaque fois na rappel la cabine loko yo. Maman na bino soi-disant star na bino, azana besoin ba comédien, ba acteur, ba comédien, yana ni baza la pembeni na epo na Moussala na ekende liboso. Pourquoi besoin nga ko isoler na ba artiste comme na ba acteur nyonso? Ya wana ba bozana souci na été. Bozana souci na été. Bozala na souci na été. Na yé moko peso ka zaki fi moko ke no encore moi si moko boazana raisonnement. Alinga tia na mutu ne ya koloba ke non, musala nazo sala naza na besoin batu. Batu ango ba nani ba collègue nanga. Mais lorsque na mona ka laisser aller loko moko se répétaka chaque fois. Ya comédien boye pa boye ko attaquer pour na maman na bino. Oh, juste à côté, il y a tout combien? À côté, il y a un maman télé. Pour ça, il y a tout le monde qui par la pembeni na yo. Et ça, grâce. Baso, bazana ba inspiration. Kozana baso, bazana ba inspiration totale. À ta couture, na yo, ba musala salaka. Moi, c'est inspiration pembeni na yo, et ça, grâce. Na lobel, lui, non, qu'à vérité, hein. Na monde alelo za na muto za na inspiration eza grâce za pembeni na eza grâce ti bo ya kotika mama na bino na batu moko boye o yango te et puisque na chaîne na bino ekangami ah bo komi suna Karine pare ya za famille libota te est-ce que ya qui a se prononcer que na za famille libota non na ba invité o ya invité ki wana eza demande o do maza ebisaki et puis, il y a quelques personnes qui ont été dit que non, comment peut battre oyo. Dans la minute où vous avez dit Karine parle sous salité. Donc, vous avez sous prêt à dire que Karine parle que non, azana a famille libota, bobo kabole na maman bido. Dans la vie, il faut que vous vende na bateau, il faut que vous ayez intérêt moko na mutobi que non intérêt moko eza a na kozwa. Maman a bino atikala maboko mabnyonso azaki pembeni ya Belleville nana kolisi musala te azo tepa nanu mais alinga bima rambo alinga bima tourner à film tala nenga za na limitation lelo hein peut-être film moko kaka yo tu as perdu ta tête bolukele pe kimiat na mawali susu boya obete biso masolo ya Deborah nana ba Eric yi mawa la grande famille, Tokutani. Donc, nous avons la film, hein. Kalate Zokota déjà. Je vous aime bien. Bisous. Ciao, ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.